pe boye bola muna émission la bino bolingaka pona mboka ya mokolo ya lelo. Actualité politique na Congo démocratique ezali abondante pamba te makambo na ba institution nyonso ezali kotoka se kotoka. Congo makambo belé eza ko marché penza malamu te. Tina wana to kosala masolo na ba politique po toyeba nini eko marché te nini to ko bongisa pe banani bako bebisa banani esengeli babongisa. Tina wana mikolo nyonso to koyamba bateur politique mingi ba cadre ya ba parti politique. Pona mokolo ya lelo na yambi moko ya ba cadre na kati ya mouvement populaire de la révolution. Parti politique oyo et même presque génération union soza lelo. Bango nyonso ba se retrouver na kati. Un père ya fait maréchal Mobutu c'est ko lelo ezongi avec force et koya tina ona ngana za masolo na président provincial na yango mwana mboka Alexis Keteli na yende to solo la na o etali bon activité politique ya mikolo yo ekolo Congo démocratique boza pété bolanda biso na bokebi. Bote na mwana mboka. Bote de Gopus. Ya solo moi mikolo bato bamoni osusu te na baitandoike ozalaki na ba affaire ozalaki na ba voyage ya ma contrepartie to pe moi kokoso ezalaki na nzoto. C'est ya solo nazalaki moi mikomilai nazalaki na déplacement nazalaki na mboka te nakendeki moi mission mibale liboso mpo na nga moko nano oyo kotalisa mpe nzoto ndenge nini mikolo eleki mwa nzoto ekesenaki moke yango nakendeki na mboka bapaya kotalisa mwa nzoto ntango mpe na sisi wana ifale mpe kozwa mpe lisusu mwa masolo na mokonzi ya parti oyo aza kokamba biso na kati ya mouvement populaire de la révolution mama yango Mobutu tobengi mama yango. Boni santé mama yango bato bayoka mama yango bayokaka boni santé na ye na mama yango santé za malamu azali na mboka Belgique afandi na ye aza santé malamu sauf que aza kotala nyonso eza koleka na mboka nyonso ndenge nini ba contact politique ndenge nini ba acteur politique comment baza ko bunda et ben par rapport ya ndenge mpera kambaki pena o ndenge za kokamba malelo en tout cas tout wana tozaka na kati ya analyse ya kotala ndenge nini ko aborder ba question politique actuellement. Pour signaler que mama yango azali mwana ya maréchal Mobutu Sese Seko fondateur ya parti MPR. Voilà. Alors question mo yemba ngomba. Confiance c'est surtout dans l'hôpital na biso ya mboka po bato nyonso na ba ministre na bato nyonso bakambi nyonso. So ka moko ko pa bokei na libanda. Ba hôpital zali oyo basale bato ba bisa biso ke moi bato akendaka susu libanda ezate basala biso cinquantenaire babongisi mama yemo mais bino nyonso soki nkoko so bokei libanda pona wana nde fo tuna bakambi ya mboka poni bango bakendeke libanda biso ezali pe ya bongo te ezali ke nakendeki mobembo na ngai na profiter na yango po ke natalisa pe nzoto moi dérangement moi nzoto bandai kotungisa moke na bite na profiter pe natangisa mais ezali te souci kaka ifo na kotalisa nzoto na bamboka bapaya te malamu kimituna wana ya malamu mingi po ya bakambi ya mboka po na nini bango lelo soki mwa pasi bake libanda te po basala makambo wana nyonso awa po bakendeke libanda te c'est ça. Voilà un père mouvement populaire de la révolution c'est vrai que yo ozalaki te makambo etikali koleka pe belé révision ya constitution ba état généraux ya justice prorogation état de siège te bato busu ya ba député nord ki ba komolo ba te ko ba longola ngo état de siège ve longa ko simba te makambo belé les gars. Alors un père na kotalaka makambo nyonso po bino ozali na kati ya union sacrée vous en kati ya union sacrée position na bino na kotalaka makambo nyonso koleka nawa bokolobani. Merci mingi ndeko Puriste na motuna wana eza motuna moko malamu pe makasi évidemment na s'attendaki ke motuna wana kokoya. Ce n'est pas que lokola un père eza na kati ya union sacrée na kati ya union sacrée nous pouvons gober tout na ya mabe to gober non ya mabe zani non c'est-à-dire que soki toza na kati ya lokola ke ba responsable ba fandi sika moko bakutani ba solola n'est-ce pas na kati wana to lage nyonso koza mabe to ponia malamu po to tambusa po ya mboka
mais ceux qui na kati wana décision za kozwama ou peut-être ya mabe bana mboka ba osepela te non, ce n'est pas le fait d'être membre ya union sacrée nde tokomema nyonso mpe tokoagobe nyonso ya mabe te na sens wana te likambo mibale yali likambo olobi ya révision révision constitution bato nyonso bakoloba yango révision ya constitution biso na masolo na kati ya impr parti impr ezali parti ezali pe c'est vrai tozali na kati ya union sacrée s'il faut le dire comme ça mais toza d'accord te na changement ya constitution changement to révision bino boboyi nini changement to boboyi révision na révision na changement tolingi eloko moko nano te pour le moment. La raison valable c'est quoi? C'est-à-dire que tokoki pour changer même pour réviser constitution le noté donnons d'abord au peuple eloko nini yaza kosala, c'est-à-dire améliorons le vécu la vie de peuple congolais bongo nde tolobaka tala tosali tomoni sikoyo ezobloke biso ta baarticle bo ezobloke biso mais tosali nanu te pour démontrer en la face du monde en face ya peuple baza kozela bomoi na bango bakozela vécu na bango bakozela vie na bango bakozela social na bango amélioration ezala ntango ezali nanu te comment aujourd'hui nous allons précipiter la donne de sorte que tom réviser constitution. Mais tata moto alobaki yango alobaki eza kobloke moi asala na mambo alakaki peuple ete passé constitution boye kobloke. Non mais bon en fait tata mokonzi mpe akozala na baraison na ye mais biso tomoni mpenza opportunité comme telle lelo te. D'abord travaillons ezalaka ndenge nini osali mosala osali obandi kofournir obi bo bayimboka tala omoni nasali bino boye napesi bino boye nasali bino boye bomoni te bomoni mais tala esiko ekopermettre nga te nakende lisusu plus nasuki na 35 mpona koma na 50 mpona koma na 50 tala esiloko ezobloke ngai yango oyo mpona koma na 50 yango tokomi nao na 35 yango te to 20 yango ozoloba donc mpona yo mpona bino baye mpe nano asali eloko te akoki koconvaincre bato en fait bon tozali membre c'est vrai union sacrée jusqu'à preuve du contraire mais en tout cas constat comme tel na oyo nyonso bayimboka population bazoloba tozomona évolution comme tel te na ndenge ya vraiment changement ya vie ya peuple donc bino boza na vie moko na bacatholique mpo tokuti olanda abechole na baassise ya batravo ya baétat généraux alobi ke oui il faut bachanger biloko mosusu na kati ya constitution mais sikoyo te bapesa nanu social ya peuple ebonga nanu mwa moke kimia ekota na este nsima nde tokochange abechole alobi be ndenge moko biso ekutani kaka me makanisi oyo ya biso na impere makanisi na biso ezali ndenge wana moment oyo tokochange te mpe nalingi napesa su raison mosusu ndeko na ngai oyebi touti nanu na base maponami ya mbuka na biso oyo eza maponami biso meme ata baye impere tosepela na maponami te oyebi ndeko na ngai badécision ya minene eutaka mpe wana base wana nous avons d'abord tozali na parlement tozali na sénat bato bautami na baponami bamisusu direct bamisusu indirect n'est-ce pas alors origine ya bato mingi oyo bauti wana assemblée nationale na sénat bauti mpenza na volonté ya peuple te alors bato wana bakosani ce sont eux qui vont entériner barévision ya baconstitution banini eza nde bango bakoentériner mais osasi esika Vital Kamerhe azali bakoentériner yango facilement non mais Vital Kamerhe akosala nini majorité soki ezali wana entériné Vital Kamerhe ne va rien faire il va rien contenir bango bakozala wana mpo koentériner oyo tu okoyela kosala baprojet malamu kotinda mpe ekoka koleka à ce moment là soki basali révision majorité moko se dégager wana barévise na sens que oyo peuple peut-être akolinga te omona ekopose un peu mwa makambo so yambe tolingi te tomema mboka na mwa yikiyiki alors base mpenza ya lelo oyo bato bakoza capable ya kochanger baconstitution entre autres ya bareseau topesi oyo ya social ya nini te entre autres je ne vois pas opportunité avec parlement na biso oyo de manière oyo ya ici
ils ont convaincre le président. Mais bon, vous êtes d'accord que il faut pas réfugier. Attends les lots. Mais l'article oui. C'est-à-dire que la constitution a biso n'est pas réviser en goana. Moi, l'article est un peu lacunaire. Il faut ba expliciter tout ba mobilisango. Na moni le msu ba 217 ba lobana. Bon, confusion de ça les mamingi ba msu ba lobi cession de souveraineté. Souveraineté, ba msu souveraineté ça m'a belé. Interprétation ango Ata ba on peut pas juriste ça entre les juristes. Donc c'est un article monko qui a existé même dans la constitution na biso banda même après indépendance, même dans l'indépendance. Mais il faut pas luka pas na biso congolais ba élucider un peu cession de souveraineté wana. Na mboka bapaya babini tout ba biloko wana clause wana ezali mais c'est bien clair. Na pêche exemple. Et le quoi Union européenne. Union européenne ezali ba yokani ke ba ko céder mo muke souveraineté na bango que ba accepter interprétation genre commercial. OK. Ba train utaka Hollande et côté Hollandais et côté Belgique. Mais ce qu'on bango, ezobima wana ba olia monnaie commune. Bandimi tout kolia monnaie commune. Alors, okokuta ba Hollandais bazali na Belgique, n'est-ce pas? Comme ba recevoir ya mbongo tout bazoya wa. Mais façon ni nini? Dozomona cession ezali na ba sens. Ba na France Belge aussi bazaka so na nini ba komi na moko. Rien ba nini tout ba lelo ba yokani ba komi na moko. Souveraineté monétaire ezali. Souveraineté. Donc, basali moi cession de souveraineté, na ba matière où ils allaient bien clair. Mais on est pas na biso le quoi boyo kaneza kate. Incompréhension zo kota mingi na ba biloko ba bengi cession ya souveraineté. Donc, Union européenne par exemple, ba yokana ba biloko wana interprétation ezali au monde commerce. Tout le monde a ozolo ngomboka lokola Londres azaki kala ça le olongo mboka lokola Londres que nous moni ba receveur français baza wana na ba français baza na immigration wana na Londres mais oppose au côté France aussi ba contrôler immigration bazo percevoir fait bazo ça tout et tout mais ça revient à où ça revient français mais bon ça sur le sol anglais je suis le sol anglais moi c'est sûr ngo yango wana mais ici nos juristes là je sais pas mais ba ko comprendre ngo malamu te. Et puis, interprétation, ils ont posé problème. Aujourd'hui, la session, compréhension de la session, souveraineté, awa, ils allaient m'abéler. Parce que, et nous, on va nous de yango. Mais voilà. Alors, c'est ça qui va élucider en côté, ils allaient m'abéler parce qu'on a vu, tant on va côté qui, article wana, bah, teki ma partie m'abéler, mais tout ce n'a pas paya, oh, bazak extrait, mine, dengue balini. C'est comme ça, mon ina zongue la toujours. Maréchal Mobutu a salaki eloko moko malamu oyo a premier législature na ye tango azwi pouvoir 66 moto moko ayaki wana abimisaki loi bakajika po ezobaki sol et sous-sol appartient à l'état po eutaki na nini na biloko oyo c'est sûr souveraineté bato bakopana ngo malamu te basede mabele bakaboli moto mosusu 10 ans 30 ans 40 ans 5 ans ya mabele po exploiter mabele alors c'est un danger po ya population vraiment. Donc après na bino article là il faut ba simbango atako ezape na ba place mususu na ba bikolo mususu mais na ba danger ils ont guetté Congo il faut ça bien élucider bien clair bien défini. Voilà il faut qu'on arrive na Congo ba luka ba élucider ça dit qu'on est temps article wana ba luka ba élucider ngo ou bien ba limiter ba domaine voilà pour ya population comme na mboka mususu ça se comporte facilement pour ba na ko wela na te biso to ça soki na 9 voisins ça moi compliqué biso to 9 voisins et puis ba mususu ba olinga pe kaka ba zo donc baza ko kwea toujours na ba article wana c'est vrai que constitution quelque part ils ont moi ba latine na moi ba article mususu mais pour le moment, ce n'est pas tellement ça. Ok. Bon, tu as dit que tu as dit likambo oyo ya oyo kuchape ko kabola batu makasi likambo ya état de siège pour exemple là domaine obino bometisa makasi na impera na fondateur na bino président kondo maréchal Mobutu bato mosusu balobi surtout bato bazala mabele si état de siège na Ituri na Nord Kivu balobi il faut balongolongo parce que reporter ba résultat escompté et
et puis ba gouverneur baza wana ba uti kutu kofunda funda bango manœuvre détournement makambo ebele ebele mais balobi on dirait kotia bango na kaka et même pe so moi insécurité ba poche muso insécurité za nanu alors pona bango bamoni il faut balongwa ba yempe bamoni nde il faut bino nde bakolo kimia bakolo pe ya kande bino. Merci mingi ndeko Pius motuna wana ezali capital okozongisa nga lisusu na kati ya lisanga union sacrée soki na kati ya union sacrée un père azalaki considéré nde na domaine wana matière wana bakoki kotuka mpe batuna expertise na expérience ya un père mais batunaka te parce que considération comme telle na un père eza te na kati ya union. IDPS bien considéré un père te bon donc le bino mibale bana mapasa soko lobi IDPS c'est comme si to limité kaka entre kasi bango nde bato bazali parti part na kati ya union sacrée bakoza parti phare mais union sacrée ezosangisa mwa baparti ebele mais na baparti ebele wana baosala ke baluka batia un père un peu pembeni mais un père ana expertise expérience makasi pour la gestion ya mboko il peut toujours apporter na ba moment crucial apporter quand même ba solution. C'est vrai yango na monto koloba ke constitution pour le moment eza penza non malamu te touti na mo ba yiki na ba changement ba pouvoir o élection touti nango mboka efandi penza ko fa non malamu te so to bandi ko changer ba constitution ça va encore ko mo monto na mboka yango to lobi to tika mo muke néanmoins constitution wana balaki nezali ko senga ki ba changer. OK. Tala expertise biso na un père avec maréchal en son temps expertise à Resisaki, c'était la nomination de gouverneur. Makambo toye na ona kati ya mboka au mwana mboka ndia ko gérer. Ha. Na lobi adage moko lobi na français nul n'est prophète chez soi. Okoza mwana mboka bana mboka bandimaka penza te. Yango to komo. Ndeko na bango ya mboka. Ce qui fait que vous avez toujours na yiki. Au moins, le gouverneur a côté le loba nommé, à quoi 3 mois et bandi ba motion. 3 mois et bandi ba sa lié motion, 6 mois, tu mona une année à Longwe. Bon, zongi sous ciment, au bandel sur à 0. Bon, luki mususu, kaka bokoyo kana insanité. Alors, pour mettre un peu de tranquillité dans matière wana, surtout, dans l'intérieur ya mboka, dans niveau ya ba gouverneur, ce qui te cause zongi la yango. Évidemment, tant que tu as touché concession, à l'avenir, tu as nomination y a gouverneur. Nomination wana et kosenga mingi. Ba nommé batu bazana expertise pour y a développement. Les alita ka ate intellectualisme hein, parce que intellectualisme na Congo est démontré une civilisation nango. Oui. Ce sont des professeurs, soit-disant professeurs à droit, professeurs ordinaires qui amènent la fausseté dans la politique congolaise. Bango, ce n'est pas la science, mais science sans conscience, c'est-à-dire que science na bango ezali, c'est sans conscience. Bon, oui, pour ruiner là. Oui. Ils viennent pour l'argent, ils viennent pour s'enrichir. Professeur, le quoi le bé tangi mingi, alors le quoi tangaki mingi pour la Congo, il faut jouer mbongo mingi. Ba professeur ordinaire wana mutu wa déstabiliser Congo avec ba analyse moko erronée. Pourtant ba cause en matière comme je se dois mais devant l'argent, il s'incline. Mais un peu dans temps bino bo ça ina ba professeur. To ça ina ba professeur si ya solo. Parce que le quoi ndenge zo le kalelote. Il y avait des professeurs des hommes sérieux, des hommes intègres. Na ko ko banda ko tangela yo ba misusu bazala bon moy. Quand je vais citer des noms de professeurs au Bazaki à l'époque des hommes intègres. Si bien que les lois bakufa pauvre, il ne fait que servir la nation. Bakufa pauvre. Mais aujourd'hui, après juste Mobutu, on a combien de professeurs qui se sont enrichis aujourd'hui? Parce que Bozo a reçu la science nabino, et Bozo a erroné sur science pour que les lois continuent à souffrance. Donc il faut passer le système à nomination. Basons le système à nomination. Basons le système à gouverneur. Non, il y a toujours moyen pour étendre. Moyen pour étendre. C'est-à-dire que tu éviter ma cambouya, par exemple, moi, na mboka, il a géré gouverneur. Mais la constitution, ça bon côté. La constitution, bah, le élection, bah, le baté que, quand moi, na mboka, ya province, wana, il faut des salariés. Il est permis. C'est le même problème. En fait, c'est le même problème d'interprétation. Okay.
C'est comme ça que Maréchal Mobutu a l'État qui plus pour l'unité nationale. Parce que l'unité nationale, c'est là que Yosa Congolais, tu peux t'épanouir partout dans le Congo. Ce n'est pas seulement dans la région d'origine, ou bien dans la commune, ou bien dans la zone d'origine. Tu peux t'épanouir partout en étant congolais dans Katia, Congo. L'Assemblée provinciale, on a fait Assemblée provinciale, il faut que territoire, Assemblée provinciale, exclusion, ça l'a été bon province. En fait, les appels m'abêter. Les aliments ni moko contrôler l'exécutif provincial, les m'abêter. Mais nous avons besoin des hommes qui sont la former administrativement. Batonabi so baza former te. Kende na nous payer l'intérêt à pays. L'intérêt à mboko mona même sur ba députés provinciaux. Députés provinciaux. Ba outi na ba village. Villageois brut. Ça dit que à s'épanouir dans nos terres. Tu comprends? Il comprend répondre à comme mon condi. Mon condi n'est pas là ta costume. Oh bah il y a comprendre. Tu comprendre il y avait pas ala ta costume tant zo le kabo akamati so policier tient na sima honorable. Honorable. So ka zongi ba visite parlementaire ni tout wana ba vacances parlementaires ba yambie na tipoi. C'est tout. À éviter que comment administrer la cité, comment la cité, comment interpeller le gouvernement provincial pour lobby la cité. Tant que Moussala Koutou, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Moussala Ezali, Alanda gouverneur, Bana ngami balo ba posa ba zo Moussala. Ateli ba Moussala. Bana ngaba ninga kende to poto, asali ba sali tutu ake poto. Soko boy to sali motion. C'est-à-dire que nous avons vraiment un problème dans notre pays. Un problème, un sérieux problème. Motomoko donc trop enfermé dans un village, mais le petit a commis membre de l'Assemblée ou bien dans quatre personnes ensemble, mais il se voit au-dessus de tout. Tout le monde a bango le monsieur qui a intérêt dans Mboka. Mais à ça qu'on voulait, na mutu ko apporter moko policier mi balé, mais ba ko suivre on ngini. Tant on zote ma pauvre vous rapporter côté policier kiti akadisa mbangu ba ko tout en même bien. Notion, en tout cas, la politique exagérée. C'est ça un peu. Si je reviens, c'est pour dire que ce qui te passait moi en ignorance, c'est pour dire que à l'époque, où il y a Maréchal, c'était des gens qui subissaient quand même moins en formation. Bécole à partir de là qui, bécole à moins d'administration, bécole moins en formation. Ce monte à côté où on a vraiment comme on a que. Maréchal en donne son n'importe qui. Pas n'importe qui. A changé quand même, hein, na manière, na coutume, il est là pour le peuple. Un père égal, servir. C'est servir? Non. Mama Kambouana est vraiment très capital. Et quand il y a un slogan, pour que tout le monde a intériorisé en gros dans l'esprit, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une fonction à l'État, je ne veux pas pour moi-même, je veux pour la nation. Alors, heureusement, Tata Mokonza Lobaki, ministre à lobby, Tisuka, allez. Parce que état généraux de la justice. Parce que la justice était malade. Tata Mokonzi Moko. Alors, notre justice est malade. Ministre peut le nouveau, l'état dynamique. Comme ça, la justice congolaise est malade. Moutarbo yanga za quitté. Siko bazana ba état généraux. Maintenant, tout le monde a état généraux qui nous dirait que ben de Nezali ministre a s'imposé Colorado tout le monde qui procureur général après la cour à cassation, il n'y a pas à l'objet à limiter, à éclaircir la fonction du ministre, injonction, ingérence, il y a fonctionnalité, il y a instance judiciaire, il y a ministre peut me colorer, il y a ouverture, il n'y a pas mis personne qui peut fonctionner. Alors, aux hommes, les états généraux ont aboutir pour changer et guérir justice comme ça, toi tu rendre plus malade, toi tu peux aussi na stade c'est vrai que les travaux que ça les états généraux, mais vous avez des travaux mon compensate que oyo et quoi aboutir il y a service il y a nation. Parce que moni dans la plupart il y a cas
nini na biso juridiction na biso ya justice na biso bato mosusu bafanda wana juste po base servir okopona bafanda wana na kati ya baku wana po base servir pe soki tokei plus loin composition déjà ya baku etribunaux na biso oyo modèle esalema wana ezodemonte ata moke te démocratie moko ezali na kati kende na cour constitutionnelle composition ya bamagistrat ya cour wana eutaka nde mais bautaka te ata mokonzi bamosusu assemblée nationale bamosusu sénat ndeko nanga soki tolobi tozongi mwa nsima okende na bamboka mosusu atala po to babi liberté ya justice nalobaka nango toujours awa soki nalobi na nini ya la main qui nomme c'est la main qui contrôle c'est la main qui contrôle c'est la main qui dirige misato bautaka ata mokonzi misato bauti wapi na parlement misato bautaka po basala neuf misato sénat assemblée nationale bamosusu bautaka zela bautaka na société civile te na bani mais na société civile on dit deux mosusu nde bautaka si je me trompe pas c'est-à-dire que na composition wana eza pena na fait moko démocratique te baluka ndenge nini bakoko revoir composition ya cour constitutionnelle ya cour de cassation ndenge nini bamagistrat wana bamagistrat wana bakouta po bakota wana il faut quelque part mpona bainstitution nyonso élection ezoleka institution président de la république élection elaka à suffrage universel direct na pouvoir judiciaire peut faire arrêter na pouvoir judiciaire peut faire élection là soki vous avez fait à second degré mais ba instaurer à second degré pour la kana moi liberté magistrat akoka kozala un peu libre magistrat ya haute cour wana président ya haute cour wana akoka kozala libre c'est-à-dire il est l'émanation ya magistrature conseil ya magistrature nde baélire mais basala vote entre bango bango nyonso nde bazalaka neuf wana basali vote moko na bango nde akomi président bato nyonso banome bango mpe bavote ok wana toujours na kati ya neuf wana vote wana ya troisième degré bavotaki bango na nini oyo bakei bakomi wana yebaki ya boire à manger soki je suppose que soki ngai naza mokonzi par exemple ya parlement eke nga moto nasali ke trois nanga baya wana je vais influencer tu vois je vais influencer mais soki balingi barendre bahaute cour wana libre bauta na conseil nini ya peut-être ya magistrature peut-être nini basali conseil ndenge nini babimisi corps électoral oya solo n'est-ce pas corps électoral bakoza libre po bavote et c'est ça la mala mboka nini kama ndenge non mais ça les mara partout tout na ba magistrat ba haute cour na ba France ba uta na nini nous va prendre ça on a droit aux informations yango na mona ba liberté à justice na ba mboka wana parce qu'à ce moment même le chef de l'État ne peut pas s'interposer la justice impossible mais tant aux autres il y a déjà qui n'a pas corps moko bakota tu reçois pas jamais démocratie ou belle liberté mon gars mais ça le biso na royoka yo c'est que eloko moko malongero bimate c'est que mbongo parce que basa bele kuna basa plus de 500 là et ceux qui combien ba yé ba outi na ba province ouais mbongo l'argent jeté une grande montagne qui va accoucher d'une souris non mais je pense que bazali pas doit savoir et ba outi wana mais moi je me dis que musala bakosala pena musala solo mais na rapport synthèse là musu babimisa biso musala autre tu comprends résultat peut faire aussi parce que moni bato bazali wana bakose pulmoner pour parler bakose pulmoner pour écrire mais synthèse oyo kokende peut-être rapport bakoelaki makambo mosusu yango peut-être tokamwaki na makambo oyo te koleka ya na parlement nazalaki te nayi na mboka bapaya nayuki kaka ndenge ezoleka parlementaire azwi dossier azotanga si makambo ya transport et vous dit ministre songolo alobi akosomba 60 avions mais au contraire na document ya ministre il paraît que c'était 6 avions non bon c'est-à-dire que y a tangi document mosusu qui n'avait rien à voir na ba document wana mais tokokoma wana ndenge nini
tu vois que quelque part, vous lui que Zali vraiment la gestion. Comment voulez-vous document on va distribuer, va député, va tanga? Ça doit être le document qui vient du ministère. Yende député de Moutou a compris que il voit les annexes et ça m'a ramené sous ça contrat performance. Ça n'avait rien à voir avec budget ou bayaki pour discuter voilà parce que na cadre wana so les ali bongo ozomona modèle ni abati ozo tia eza votre député en nomination comment faut comprendre te document esengi nini na oyo basali parce que moto wa matata ponyo azala premier ministre document oyo ministre député na sangi matata ponyo pas sangi nango matata ponyo sa somba ba avion ta yaki premier ministre soki moto ali boso ko loba makambo wana ngai sa matata ponyo mais matata ponyo omoni ke sangi annexe à l'obité bon yo mo po lobi bon ba électeur bango ba tirer ba conséquences ba électeur peut ba komi ba lendi parce que tout ça ba élection bato opena solo ba ko bima bazo bima te o émanation à faire mingi ezo za ba nomination c'est le défaut moto boye ba comprendre des documents va faire interprétation na ngoye ça c'est dangereux. Donc, combien de monde nini, alors, tu comprends pas? Ah bon, Rabi, acquisition. Attends, on sort à va acquisition. Na achat. Et ça, peut être bien différent. Parce que. On a quatre années comme ça, la construction. Voilà. Toujours, pendant pour un premier temps, achat, au moins 6. Mais qui à la longue. Même pas 6, c'est qui acheté. Et c'est qui acquisition. Bah, acquérir. 6 avions. Alors, pour ma modèle, et puis c'est belé, et cause à l'achat, et cause à la prêt, et cause à leasing, et cause à la compensation paix. Bon, voilà ton roloba. Pour les émissions, ils ont pédagogique, il faut peut-être nous appeler ton loba, pas bateau, barolanda, qu'on soit avion, na mboka école, son des avions, et ça a caractère que batombi. Beaucoup qui peut qu'on ait avion, il y a qui mousse, il bosse yé. Sur 6 balobama liboso ye ezali ya location eza mabete ba mboka pe minene belé pe mususu pe ba luwaka pe ba avion et ça les ma pour ça là un contrat voilà par exemple nanina bande qu'on a vu par exemple éthiopien voilà dans avant nanina belé beaucoup ça fait contrat nini tout après leasing à ce moment vous avez utilisé et puis vous voyez bandeni ko ça là eza biloko oyo bon moni eloko yango précision to lo bawa eza biloko oyo bato to ko ponaka bango nde il faut bailler bakango il faut boyer oyeba eloko koloba avant ya hotelema na miso bato po oloba sinon obima ridicule soko bimi ridicule okomi ko bem c'est électorat na yo kisoni eza biloko bon to ki pona wana te na parenthèse parce que aujourd'hui là quand on se dit on est politique qui vient avec des analyses et des pistes de propositions de solutions. Voilà. Tu comprends? Vous voyez, que non, Moka, il faut que tu calmes malamu. Je peux payer un mot que ça soit clair. Autorité à l'État comme tel. L'État est sur respecté. Tambola n'est pas dans mon touba ou dans mon bouteille de rotal. Chauffeur a coupé ma poule à éviter oh nani. Ce sont des choses à l'époque à Maréchal Mobutu, ça ne se faisait pas. Difficilement. Voilà. Bon, gendarme à l'époque, beaucoup. Indiscipline, moi, côté Mboka, que nous n'arrivons même pas à comprendre. Mboka, toujours qu'un des what? La police, la chauffeur, donc, Kofinga, comme il y a comme sport national. Il y a gouvernance à Mboka. À tous les niveaux, expertise comme telle. Il y a un peu lobby, un père. Voilà. Un père, tu réussis quand même beaucoup pendant 32 ans. Le lobby, tu es mieux sur Zalaki Rose. Ma BP Zalaki, il y a un cas d'attention à Bissot, mais au moins, une bonne partie de Zalaki à Malam. Si bien que Roman a que, tout après son passage, a dit qu'il y a l'État. Moi, et belé. Surtout, à l'aime, surtout aussi ça. Bien, l'État a dit qu'il est belé. Mais pourtant,
C'était Mobutu, on a accusé de diable, on a accusé de tout, on a tout le monde du monde. On a accusé sur lui, mais sur Tali potentiel. Après indépendance, les unions sont balika. Ouais, ce qui est difficile, moi, il y a l'État. Il y a quoi l'État? Pour les maréchal. Tu vois? Que c'est lui le diable. Monde à l'envers. Alors, ils ont 5 années, unité, vraie unité nationale, où Mobutu a réclamé tout le bateau zone historique. Mon condamnement, comme ça, c'est unité, parce que capacité, zali na Congolais, nyoso. Puiser na kati ya tribus nyonso ba ethnie tozana ngo puiser ba capacité pour le bien de la nation. Tant ba kuya ba salela mboka pour mboka lobe travail. Effort wana nyonso bango ba kosala résultat nango bénéfice kozala yo chef de l'état ba kobetela o maboko ba kokumisa mo kimo bimba chef azole kama ba bosa mutu mo papa sa ida malama uta ba sankusu ba oyeba te ba tala ga chef de l'état. Voilà. Donc, comme on a souka, tout le bateau m'a MP. Parce que le 24 novembre, si le maréchal a sauvé un mot à Poto le Bandengo, on a sauvé l'événement le 24 novembre été. Nemboko se kabona kala. Alors, le 24 Koya, tout le monde qui a le 14 octobre, les gars qui, un peu, ça le l'autre côté, le 24, pas sur les gars. Le 24 novembre à solo ezali kaka nini tokosala mwa nini moko ya méditation oyo kopermettre to vraiment koluka mwa korapele bato na mémoire. Le 24 novembre ezalaki date nini po bano babotami lelo bayebi te. Le 24 novembre ezalaki date ya prise ya pouvoir ya maréchal Mobutu officiellement adéclaraki prise ya pouvoir. C'est vrai na ndenge bano ya lelo mpe bayebaka histoire te ndenge nini azwaki yango mpona nini mpo azwaki yango te. Alors, bato ya mabe oyo ya mabe apoliticien ya mote ya mabe bate ya bana kaka ya lelo nini te. Mobutu abotolaki pouvoir na coup d'état na dictature non. Maréchal Mobutu azwi pouvoir po akosauve toute nation ekabwanaki politika ekotaki bapoliticien ndenge kaka bamesana kobebisa mboka babebisaki mboka bapoliticien bakreye bamilice partout koboma ndenge bakoboma lelo na est ndenge bandosala. Voilà, ils arrêtent na Kasai, partout. Tina Kasai. Donc, comme il y a une époque, mon tomso a s'auto-proclamé, le bingaï, n'a pas tolé na sa sécession. N'a pas tolé siko comme yangaï. Katanga comme yangaï. Mbujima comme yangaï. République Moussous. Moko Kabwana. Bingaï Ken. Alors, lui, dans sa qualité à chef d'état-major, wana, nommé aussi, qualité à chef d'état-major, tant ou abandi moussala pour pacifier mboka, alors, balobi non. Ce opposé loko te belge pe loko azaki colonie na biso habité le jeune Mobutu azali capable de c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir. C'était pour sauver la République. Coup d'état moko bénéfique. Un coup d'état sauveur. Coup d'état sauveur. Ça c'est le terme qu'il faut. C'est un coup d'état sauveur à sauver une nation à chaque kimia. Wana Mobutu était vraiment élevé au combatisme dans le sens que Congolais de l'époque Mobutu a eu pouvoir. Quelques temps après, Moka Mobimba, parce que les gars qui derrière, parce qu'Azaraki déjà moto Azaraki pembeni ya Lumumba, bayebaki mwa makambo ndenge nini ya kufanya mboka. Et puis abandi ba mesure ya ko sécuriser, ya kutia mboka, pour remettre l'unité, pacifier mboka avec ces mesures. Donc, Mobutu n'était pas simplement un dictateur. Mais c'était pour besoin d'une cause de c'était un sauveur. Un sauveur. Mais d'être bon, toi, d'être dans les oubliettes, net, tu as le café quand les 24 ans, au 4 Baba Victoire, ou bien au 4 Baba Sendwe. Le 24 novembre, Mboulo, Zambi soit fait sur ma classe, après du supplément. Voilà, compte, na bino MP. Na compte un peu à Rosangana, quelque part, à Goubeni, ça fait moi Wandeko. Après, ça fait mon histoire. Pour vous expliquer, qui n'a le 24 novembre, qui n'a maréchal Mobutu Azogi Bokondi, pour nani pour sauver la population, et puis le bateau s'étendre pour vous nimboler là. Pas non, bah, polissima. Mobutu pas pour comprendre. Problème sous information de Tambola Ranandenge à Mabou. Bon, c'est un nina l'état pour la date, voilà. Donc, c'est un l'état a fait sa biso comme là officiellement. Il faut te dire, tu prends ici comme on soit na Tchangu, soit na Kalamu. Toluka isika nini tukufanda tupanisi bana MP beti masolo bana bakadisi quand même historique wana
pourquoi Mobutu azwaki pouvoir le 24 novembre et date moko yaki date historique pour naye évidemment fait à l'âme du maréchal Mobutu mais biso bana MP tokosangana po tosolola yango toluka mpe komanyola na baimboka bayeba ntina mpe bosolo na likambo esalemaki. Voilà. Tokomi na suka une minute message na bana impère. Bana impère nyonso bana ya mokitani ya impère mama yango Mobutu. Tokosenga na bino mokolo le 24. Après ekosalema po tokutana biso tu bana impère. Tosengi impère ezali impère ya bakongolais paso ezali ya bato moko boye te to bato songolo to pakala te ezali ya bana ya Congo nyonso oyo alingi kokota lingomba akoti. Impère ezali soute ya dictature ndenge bayebi te balobaki mais impère ezali sikoyo dans la démocratie na kati ya panoplie ya baparti politique biso mpe impère toza na kati olingi osepeli kokota impère oya kokota na madresse na biso eza indike me mokolo wana tokotindaka na bilili ya télévision mpo tokutana na adresse oyo tokopesa ekozala le 24 ekotombe mpe dimanche bandeko nyonso oyo bakosuka kosangana na impère baya na biso tokotinda kaka na lolaka ya télévision awa nde tokoyoba adresse esika ekozala. ezalaki wana masolo toyaki nango na mwana mboka Alexis Eketebi, président provincial ya mouvement populaire de la révolution impère ya Kondo maréchal Mobutu. Tosololi na oyo etali bon actualité politique na Congo démocratique bato bazali na mituna bobenga na numéro za affiché tokokomisa mituna na bino epai ya bacadre ya impère. En tout cas mituna ezalaki ya ngai na ya bino baréponse ezalaki ya ye oyo amonikaki amwa lese ou bien azali na commentaire akotia ou bien akocontredire akoma tokokomisa yango epai ya bakambi ya impère surtout epai ya président Alexis Eketebi po ete bokoka bongo kozwa biyano. Merci na équipe technique nyonso nde tokutani semaine prochaine mpona numéro mosusu ya émission mpona mboka redivision dimanche 11h15 boboto mabotama.